Je suis désolé pour tout. Désolé mes fans. Envie de m'isoler, regret. Neti mozole na sukamboka. Miguenyema, solo la vérité. Solo la vérité avec Miguenyema. Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Nombreux, j'ai dit. Parce que c'est une chaîne de vérité. Miguenyema est là pour nous divertir, pour nous donner de la joie, pour nous donner de la gaieté. Et surtout, son plus grand combat, c'est nous informer. Donc, Miguenyema est là pour nous informer. Et la vraie information. Big up. Maman Denise Nyakeru. La Polga. Abonnez-vous tous chez Miguel sur Solo la vérité chez Miguenyema. Tous chez Miguenyema en massif. Abonnez-vous tous sur la chaîne YouTube de Solo la vérité chez Miguenyema. Miguenyema. Solo la vérité de chez Miguenyema. Bonjour fidèles internautes et bonjour Bana mon entier, bonjour Naba Mourenio sur Solo la Vérité TV, place haute et la vérité en face comme d'habitude. L'autre on a plaisir à maman Monique une fois de plus, Nayamba en Angola. L'on a yambié sur la mode France, maman Monique Dona Monica, il y a aussi Belgique. Aïe voyage spécial pour le roi de la forêt Werenson. L'autre on a découvert maman Monique pourquoi car à Werenson. L'autre maman Monique na Wera banda wapi. L'autre on a relation avec maman Monique na Werenson, ça fait combien de temps? L'autre apport ya maman Monique na maison mère zalaka nini. L'autre maman Monique a sala nini, maman Monique a mema nini abaksa nini. Est-ce que maman Monique a zalaka na début à maison mère ou bien kutaka na katito. To me ko ba on le na maman Monique dona Monica za maman oh le lobiso na Angola, mutu nyonso faut respecter parce que azala seule maman congolaise na kata Angola na plein ville ya Angola. Oh soma peno senti 50 parcelle à Marthe. On a expliqué parce que les amis balé quoi, les amis bosso na sima, na kanga des avenirs. Double parcelle na kati ya ville ya Angola, eza blackité na mbongo neka ya oteka masanga, asoma mapangu na mbongo ne ya kisité aboma mutute parce que si héros a envie, batebele bakanisa za na gwa, batebele bakanisa ateka droguité parce que non dini ya kanga été na Angola donc asa mère moi asa courageuse, vraiment to eza leur conseil vite fait ba sœur bazo ya Angola sikana ba frère. As exemplaire, exemple à suivre maman Monique Dona Monica. Tous avons un respect belé pour naïe maman Monique. Bonjour maman Monique. Bonjour Miguenyema. Santé. Babi sur la vérité. Santé qui te rend nous au monarque. Santé qui te. Au Belgique pour nous tous les bateaux à athée, au vraiment Belgique et là est sur à Paris. Les événements à les rois de la forêt, aux zones d'abord organisées, tout ça à part golf qui zone dans un restaurant ACK, place tous en scène pour moi, place toi dans un restaurant, place toi au la réunion, tu écoutes la maman Monique. Pour ma maison mère. Maman Monique, l'auto miko sola, to sola 20 ou 25 minutes, mais tu sola ma très important. On notre sola première fois na yamba ko ezara liwe papa ou si je me trompe pas. Oza mécène monene, oyami ba mission minene belé na Angola, mais là on a compris dès le début aux alara pire ouera mais et dérangerate oyamba fali et dérangerate oyamba ferré et dérangerate oyamba kofi et dérangerate stratégie ni nos aranango parce que là tu es mission congolais sur aux arana ouera au kozana kofi te au kozana ferré te au kozana fali te bon so tali jar nangai il faut nazala batunyo so parce que na ramta polémique te donc na boya polémique pas na pena na tia barrage à polémique les gars yango Monique nazara na mutu nyonso na sola na mutu nyonso c'est ça yango na sola na mutu nyonso parce que polémique est pas nangé le karaté maman Monique maison mère obanda ngokan maison mère na banyo na ebandeli penza donc ne bandeli tango séparation ka ke sala ma ki tango peka kanga na bandi maison mère na banyo ne bandeli penza donc tomba kaboni bala moyo poni de roi de la forêt. Bon, nazaki na bango nyonso metan bakamwa na ke nanga côté wana ta parce na côté na mona ki bazala ki majorité plurielle. Bon côté wana ezaki lokwa moi souci moko boye neti bato moko ba abandonner nga pa na muto na landa côté bato batika bato bana mawa. Donc on a kene na côté wana. Mais côté on peut na ke pesi biso. Et Matisse est-ce que le maman Monique peut profiter na ba mabanga de tout parce que maman Monique
oza les seuls maman oh le loto ba orchestre presque nous se boire rayo ba faire ba boire rayo ba fali ba kofi on dirait que jibe mta boire rayo te wal osolo li ka ndingo solo li ka ndingo sala moi zua ça on soit te bon pour ngana mona on ka normal pour ça on normal pour akopi ko boka ngai chou pour na sina sola na café musique alobila apesa nga félicitations nena yamba ba misel nyonso na Luanda abina nga Monique vraiment vous allez à féliciter parce que yamba ba tout na Luanda yango wana c'est que à considérer nga kaka c'est ça. Mais tu es maman Monique, ma banga ne ba miseni so boire ka bongo. Est-ce que au bénéfice na ngope lelo pe ko lo pété ma banga ne sala nga bien na bénéfice na ngona se retrouver na. Non, ma banga sala bien, ma banga ne sala nga bien parce que lelo yo soki naza maman Monique international ba bien nga 5 continents Coca-Cola, maman kenda eza pona mabanga. Mabanga sala nga mabanga vandisa ngai eyebisa donc eyebelisa nga mokili mobimba même na Luanda. Et là, on a la salle sur à l'action comme référence. Alors, comme mes références, ce qui est banate noye banate, pour moi, il peut passer à ma camusous, mais c'est ça. Donc, oui, c'est voyage Monique au team na Belgique, au éti Paris, pour na tout le monde pour le roi de la forêt. L'accès au la caméra, l'accès à tout, au la biso, Monique a la type pour la et oui rançon. Mon team de voyage des années. Bon, et ça une année de plus, hein. Donc, bah fait Tarakaka. Donc, le super de Werrason. Et comme si une année, super de rançon, ils staff, ils ont groupe à WhatsApp. WhatsApp. Oui, soutenir Werrason. Nga naza fondatrice à le super de Werrason. Nazali pe maman présidente à le super de Werrason. Alors, et comme si une année, il y a un truc qu'on fait en awa. Pour tous na ba fan mingi pe bazali na Paris, bazana kacha le super de Werrason. Tout le monde a une photo ya awa parce que change na bise na aseka ngana na sa change na bisete. So na sa change na bisete ngoto na bisete. Mais le kana na sa change na bisete to na aseka parce que o eza référence nene. Oya Werrason. Ya mwa to yaki na aseka epa ya président Figo Fekizola. Mais maman Monique lelo ba traiter ba ministre bengra ba benga ba ministre ba za bengra ba idaraté ba sunga raté. Est-ce que maman Monique au conseil biso témoignage il y a les rois de la forêt na vie na est-ce que a contribué déjà na vie na exclure histoire lelo pour ça témoignage grâce à Werrason peut-être ba ministre na cacho grâce à Werrason a idanga na loko boy grâce à Werrason ba idanga parce que lelo na poto et surtout ba ta poto benga ba ministre ba engra. Ah non ba ministre ba engra ba ministre soko sungia sunga raté ba ministre ko square ya roide te maman Monique est-ce que ça peut na témoignage au copé c'est biso na kombo ya Werrason. Na témoignage parce que nazaro tonganda kuna na Kisasa na eba ndenge na kobimisa conteneur na Kisasa te siko na kenda ki pas big boss papa formidable Werrason na ebse vraiment nga na ndenge na kobimisa conteneur te pona na sala te na bimisa ka ba conteneur na Luanda le wana de fait nani Alice Baba alaki na Ige Kitambala abengi bango abibo ede ma Monique pona biloko na e abimisa conteneur ne boluka bosala ngo na ba prix moko normal Alice Baba pe asala pona Werrason asala conteneur ebimanga na zanga na Luanda Alice Baba bimisi conteneur akena ngo ti masina pétrole kongo pa na ye azwa marchandise nanga abomba ebunga ni eloko moko te na ke kozwa biloko nanga nyonso complet lelo peso inaza awa grâce kaka ya makambo ya Werrason parce que nazwaki moi problème mo bapimela inga visa na Luanda mais comme na pe résident na Congo na comme na Congo kaka administration ya Werrason esala ngai ba démarche na ken ambassade des États-Unis na visa et puis bazwe linga pe visa transit ya na zonga kikoto. Alors état qui est fondatrice il y a groupe il y a le super de Werrason, vous préparez une pour na Zénith de Paris. Vous organisez une Werrason à Roya, à la production de la musicien Belé. Vous organisez une pour arriver à Werrason na ba musicien au grand complet. Oui, tout ça les fan club beza makasi à fan club beza makasi na Paris. Vraiment tous organisé pinza. Donc bablo monsieur ça secret to lo baté. Et ça ba surprise quoi. Ça ba surprise à okuta on cacao. Donc Werrason misi ba ozala bien ba ozala décité ba ozala bien yo yebi kaka non ba misi Werrason na souffrant na potote ba ozala bien ba onyo so ozala bien
Dona Monica, aux endroits na poto a bien banangola bana dabiso les petits centres to PCMO te bana dabiso batangola bana dabiso roi Bilamba ba Mandela Weston bazamo trop bato bana dabiso na kasi ya Luanda retourne na ngoleza ba oser le roi ba oser le roi maman Konzi parce que ça fait longtemps, ça fait au moins 3 ans ou 4 ans aux akoto na ko ça 3 ans na septembre na ko ça 3 ans retourne ngeza na afani na nanu parce que awa famille mobimbezali awa na ipe na pe mamuke na fana na ba na pe to so amuke na ba na quoi parce que na ti pe ba na tambula ya on pe na ko vansa ba tambula mais na ke na ba no ke na ba no ya na parce que déjà na za na résident na la Belgique. Merci maman Monique dona Monica maman sociale mère na biso Eva Toumanaka en vex Hermoso et Belgique. Faut y avoir maman Monique mais sûr na salinganda te est-ce que nganda na Belgique parce que Eva Toumba sanga mige maman Monique za nganda c'est nganda uzala te Eva Toumana vex to PCMO. Non, ngande kozala ezala te pourquoi? Ezala te pourquoi? Na pesi neve nanga Francis Masia mbote. Na pesi neve nanga Francis Masia. Francis Masia ya lo sako yango yoyi. Na pesi neve nanga Francis Masia mbote bele. Tokutanya na seka vraiment naza contact na moni neve nanga vraiment no ke sengo makasi quoi. Donc naza rappela na boule fona sale loko na bela. Bela ndeni zape moi cher mon ngala yamboka na vite fait deux fois grâce à Vantoumana vex les andeni bela ezalango bien zapela kitoko bela eza bien soko sale staff ko vanda kala makambo a confinement to ozalande eleka bafungola biso biloko nyonso po pe tozwa moyen ya kosala activité yango nde tobunda yango wana. C'est ça. Mamonique bangandese belé awa ba restaurant pesé belé mais pourquoi boponika bosala activité na bino le roi de la forêt et pas golf kizola parce que tous tenez batu bana na biso tozana ACK na restaurant golf kizola ACK peste yo kuta na maman Monique dona Monica gaz na gaz. Merci na batu bana na biso, merci na Amédée Iloko na ville Neuf Saint-Georges patron na kata ville Neuf Saint-Georges Amédée Iloko, merci na Big Antsumbu na kata Suisse, merci na Venanga Douvemoeni la nouvelle collection bière des stars Douvemoeni qui est Tsumbu Ojef c'était Paris. Merci de tout le monde c'est net moment tout va connecté branché maman Philbertine ça maman c'est docteur ça manakata à Londres. Pourquoi vous ponika bossa réunion na bino? Parce que chez Zalaka bandaka la chez ya Werason Zalaka na seka yango na toke pa msuto ya tozali na seka puisque so baluki na sima pour mona bat bazai bele ya Werason ba na sima kuna yango na pesi na ba président nyonso ya ba groupe WhatsApp mbote bele vraiment na pesi ba groupe nyonso ya Werason oya WhatsApp na pesi les fidèles na pesi les chanceliers na pesi les émissaires de Werason na pesi ngamoko les super de Werason na pesi les originaux na pesi ba groupe nyon surtout na pesi nouvelle génération dada muzinga mbote na pesi America Werason America ya Jogar Dominique na pesi mbote belé na pesi Alex Ntima ba groupe ka ba groupe ya Werason aux États-Unis ba pesi ba mbote belé donc na pesi retuka cordon na biso ya ba leader de Werason na pesi ba mbote belé sans oublier CG Katakata sans oublier Maître Ninja Sikatenda sans oublier orchestre absolu mobimba ya wenge musique à maison mère vraiment na imo big boss aux États-Unis kuna na mama abiso mama ma pata Sylvie ma pata mama pasteur na exaucé na Gladys bambote na bino na pesi bino na big boss na bino papi kakol na Sankara de Kuta papi kakol na Nicodème na Sankara de Kuta na pesi bino bambote belé kuna aux États-Unis. Mais étant que maman ou met trop dans ma musique il est l'autre les rois de la forêt à se déplacer à ça avec amour parce que ça se voit et le réseau salon na motema na bolingo et mon nanaka à ça on a motema na mobima na bolingo nyonso à se déplacer pour nous soutenir mon anae héritier wata mon anabino et pression na bino zani que maman ya maison mère et ça les bino ndenge nini surprise wana non et ça pour surtout pour nanga maman Monique ça inga plaisir à trop parce que bato bandaki wata tango bandaki bato bandaki na bango ba ki bato malamu te po ba ko conseiller te so ba ko conseiller ba ko koma niveau ba koma te wana papa na ye
wana pena papa ninga na sepeli parce que nayebisaka garçon moko amakaka nga afingaka nga nayebisaki nga biyo fingi nga lelo problème ya te mais yebaka wata za mwana nanga un jour nga na wata tokosola mais na yo tokosola te comme garçon nani nayebi ete ezalaka na YouTube te natalika commentaire kala makambo yango bafingi nga biloko fingi nga problème te ofingi nga te mofingi mama na yo moko ba parce que nga wata tokosolaka lelo tosuki wapi balobi dadi omoni c'est automatique donc nde wata na wera babongisi automatiquement bino bato ya wera pe tout boza à bon terme na héritier c'est automatique hein? Non oui aza mwana na ye biso pe aza mwana na biso automatique toza na problème na wata te surtout nga naza mama ya wata nga pena naza mama wata yebi place azali soka atali émission naza pena mama ya wata mais bato bakotela nga fiti bayeba place nga la banana mwana nanga te c'est ça sali biso bien maman Monique na wata baza bon terme héritier wata na bekoza no sala pour ba to sopelo ba fleur ba maman Monique ba sopelo ba fleur ba bonne chance ba loupe mbebele ko sala suka na plaisir to komi faire la fin émission to pesi bino déjà ba tokolo baneti nini mokolo malamu mpona manifestation na bino bon naza na bato na ngai ya le super de Werason fona ba tous les super de Werason Elkin Luanda poso tozati na Nigeria tozati na États-Unis napesi bino mbote mingi napesi Simplice Malunga Cordon mbote napesi Nati Love Ngiama mbote bele napesi boze bele napesi Paloma mbote bele napesi Henri Kambangi mbote napesi Jolie Tubuka mbote napesi vraiment tous les super nyonso mbote pour moi na kota la ba détail ezate boze bele vraiment le super de Werason kafu na kafu babi boule propre kafu napesi bino mbote bele un an donc ça s'est fait ekoki ene ekoki bozaka ndi bobandaki bien bato musu balongwa na ba groupe bato musu batika bien bozaka ndi bobandaki bien bozo bakisa tozo bakisa matolo tota ba musu bakota na groupe mo na koti aza fan mais na suka azane fan te tolongoli mais tozo bakisa makaka to bakisama mais beat ya groupe eza nini beat ya super de Werason donc bato baza beat ya groupe na mine zani beat na biso za pona ko soutenir artiste musicien na biso pona ko soutenir big boss na biso leader na biso na ba makamune na ba projet na ye beat na biso eza yango wana pona ngai moko pe toza parmi bato tozo soutenir nini projet ya big boss qui ne liboso projet surtout ya concert ya Zenith et à Zenith yango toza penda ko bunda penda ekende liboso penza yangwana ba groupe eza belé Werason na plus de 30 groupes ya WhatsApp toza 30 groupes on est ba fanatique proche du roi de la forêt toloba oui plus de baza plus de 1000 et quelques au pa baza ba fan na penza za groupe ne penza ba fan ne bazali vraiment yango penda to sala bichana to soutenir penza big boss na biso et que un groupe na biso qui ne liboso leader na biso peut toujours akende liboso c'est ça. Merci maman Monique to komi na suka merci na ningo pesi opportunité merci. Na pesi mbote na nga na bato nyonso ba na Angola vraiment elo na pesi bango conseil ba ko tsa bolingo nde to sengi bolingo na Angola ezala vraiment bolingo makasi na pesi pe ba wario mbote bele pesi mbote ba wario merci maman Monique biso mo peto ba wario mtsusu talaka na bandal c'est Paris bandal ne tombera jamais, c'est ça. Merci de Werason de te bien te quitter sur le terrain pour nous rejoindre les super de Werason bango ba super ya Werason. Zen mokonza wa mama to moni bien les super de Werason baza bien organisé hein. Oui, organisation oyo eza mingi ya la dona Monica mama dona Monica oboyebi mama sociale Cherungonda Zidane mokonza mama golf Kizo la présidente ngai Zozomayu Lulili Makaya vraiment avec Doudou Basnde Bomona dans les super de Werason lelo toza les 29 to fêter une année ya staff oyo
oyo ozomona staff o balobi le super de Weranson babi Tchero Ngonda de Mama Wiva de Francfort hein Mama Wiva de Francfort ma pote donc yemo mobali massa nanga moi na parler pe massa nanga donc botimba oyo za système penia le super donc to zabna kitoko ndeto aboy to tchaka mbanga na mâchoire na biso to tchanga na cric ça dit so yo chrétien Weranson vraiment faut tongola quoi poto biso to piriger aussi il faut malgré tout le monde la monde la polémique mais biso pena faut tchapena mbanga no na cric ko tchapena mâchoire na cric au paysan on peut bien soko ko commencer na igwe donc voilà les super de Weranson so mayu la zana PC parole pour avec après baxer la bino o etkali ya Willy Pence le trésorier pe parmi les super auto quoi donc voilà quoi ndeka bozomona. Bonjour maman. Bonjour papa ka ndengi bizali mokonzo ya mama lobi vedi tozali wana ngazi zo mayu le mwana mort bien donc bien makasi donc ndengi zali wana to ba super à Weranson donc vraiment tozali on a ACK de Paris et pas président Golf Kizola président vie. Donc voilà, donc tu es pour refêter un an à Bisso. Donc bah super à Weranson quoi. Déjà un an bossali déjà nini oh lelo bana wenge mais hommes to ba musicien Wera to Weranson on peut se bino pe Rosa pe quand même reconnaissant que bah super à Weranson n'est-ce pas ça un an bah ça dit pe boy bah soutenir ngape na boy. Mais bah événement belé oyo to sito sali mais bah donc c'est ça mi déjà belé to s'occuper na ba musicien ba danseuse. Donc tout ce qui peut na orchestre donc chanter orchestre c'est bon pepele mais ma ramstu préféré to garder on a huis clos yo ebika mi gagner ma siko super de Weranson lelo za enana bino boza bolandi idole ya staff nini parce que mes hommes raison ba staff est belé avant bino bokoma ba staff bazaki belé déjà les frères ko poussa na biso pe ba staff bazaki déjà belé yo ozana super de Weranson to ratika polo parce que yo ni ozara pas golf yo ni ozara du bass o Weranson abwakaki na acoustique ils mystique c'est bass mal qui nganda na ba trotter mais c'est la première fois na micro na yo migenyema na si ba comme fort et c'est là que non tout ça poids vous avez na boka ba na biso moko et c'est un plaisir comme on a ba serre na ya bien beau ya propre na ba massa tout ba et ça est bien na personne on mbote na ventone les États-Unis na saka de kuta wewa après à col on mbote trop nous sommes là pour na bino pour soutenir Wenge. Donc merci voir Migeniema le super de Weranson bozo préparer peni après Zenith yango kalamingi te bino bo sanine et que ba super ya Weranson bon on a idée il faut tout na maman hein parce que biso tozala toujours na sima maman na biso maman dona Monica zawana donc biso tozala toujours sima na ye donc ma bonne tout eza yende mutaya mieux placé pour na ko répondre na question ana yo za na super de Weranson za yo moko bezo na papa bezo na banda na kati bino bandeko nga moko ndo Monica na batu na nga kati zidani mokonza ya mama zawana Tchero Ngonda de moi motema Mama Wiva azawana donc voilà donc na fanatique à Wera depuis bien comment fanatique à Wera. Bon, depuis, hein, non, le bas depuis quoi? Depuis, on a soutenu la donc, tout appelle bah. Mais vraiment, batawera. Donc voilà, Peter Kamba. Pardon? Manager? Sorel les Camerounais, Azali, voilà, Sorel les Camerounais, Azali manager. Et puis, Tozana Peter Kamba, qui représentait toujours les intimes de Weranson, Tozana Jolie Vanessa Asongo, ou Azali nouvelle super, Weranson pas PC, Bambote Belé, c'est les fous moupé Bazali, donc Tozana vraiment belé. Malgré manager, on a ça boy ko passer l'écran, il y a raison privée, boyebi. Donc voilà, mi gagné, ma faut filmer, penaro. Ma Monique, ma présidente, au côté, s'il te plaît. Attends pour 2 minutes, c'est pas maman Monique, donne à Monica. Le lot est à un super de Weranson. Est-ce que tu as langue? Est-ce que tu as lia? Il y a relié Zali, il remet la paix Zali. Mais là, il y a non, mais pas beau. Il y a maman Monique, donne à Monica. Oh, mais mingabi, donne à Monica. Ozo mangabi. N'avait pas manager Nabiso Sorel, yeyo. Na président vie wana Golf Kizola président vie ma Monica ina biso pa Soleil waza manager ya le roi de la forêt et puis ina biso pa Golf Kizola Evan Tumba na 400 vex il pas zaki dédicacé na kata acoustique vena nga to pesi mbote Evan Tumba na 400 vex to pesi ba to mbote. Bonjour Soleil. Bonjour. Soleil depuis joyeux anniversaire maman. Joyeux anniversaire maman, joyeux anniversaire, que Dieu vous augmente plus d'années en plus et que voilà, trop de succès pour vous. C'est une joie d'avoir une maman auprès de
Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Bon golf kizola pe golf kizola kolobani. Baza na téléphone ma Monica to zela golf assis ça. Golf kizola we on ça vous bon eza groupe moni na soutenir ba personne ba vivra ba ça ebe na wenge comme Dona Monica créé le mois bien les super qui n'a souhaité en tout cas joyeux anniversaire. Nous avons accepté belé wenge za biso na musika to soutenir toujours. Donc Dona Monica pa ya simba nyo to soutenir on biso ba sage ngana on dia sage. Yo ce que été que moi sage moi conseil moi nini pour nous expliquer ba membre ba place auto outil ba on ba zapé fidèle le roi de la forêt za moto a contribué belé pour na biso ba o. Donc photo sungai toujours. Donc il y en a 5 ba les super en tout cas groupeeza sans polémique o ba finga ba teza groupe les super. Donc voilà, donc ba groupe ba fan bo suivre exemple les fidèles ils ala bien et les super bo ala bien bo mon avec ba polémique ezalati bo sola o Italie à maison mère na on sait ba groupe à WhatsApp nde yango na bit eza yango wana ma Monique to sisi na golf kizola est-ce que les super tokolia tokomela babi bafetaka kaka une année un an de plus bafetaka ngo kaka bafetaka kaka e balobi penza groupe efukamisa polémique balobi bokonza ba mama azali wana soki bosakani balobi soki zeni de Paris yangoyo officiellement yango zeni de Paris voulait ou pas yangoyo bomoni yango zeni de Paris yangoyo babi groupe efukamisa polémique oza sans polémique yangoyo oza fiche zeni de Paris déjà bimi ka lelo ah tu as la chance biso tu as la chance et puis le super de eux ensemble tu as la chance jour à un jour à fiche bimi na nzela vraiment fiche bimi na nzela botala pour moment le super de eux ensemble kafu na kafu babi boule propre tokenda tozo kele nango ya wili pese na ali tozana golf kizola tozana cherongonda donc bango pa basimbi tozana Zozo Mayulu mwana moko bien toza Lili Makaya vraiment somo toza ya ba mapinga na biso tozali toza pe na ndeko na yo na Smith Faustino toana Faustino nzombo Faustino balobi Smith alia wa vraiment balobi penda to moni babi retrouvaille babi aseka ezeseka moko soko ye elongi o mona atoko mona on aseka vraiment fête zo continuer to talande bozo fêter to ro accompagner bino to talande bokolia to talande bokomela mais elle kaka dans le calme dans le bon oui elle kaka dans le calme tala kaka balobi kaka te Zidane mokonza mama azana soko sakani alobi venez me frapper mais c'est mali na moto c'est mali mozo Nous féliciter le super en tant qu'ancien président de la musique à maison mère. Nous avons devant ma sage. Nous avons commissaire. Nous avons fait le sage. Nous avons félicité de Monica. En tout cas, félicitations. Mais Oyo, Kafu oza poto pour la poto n'est pas un bon bimami na poto. Ezaba dollar ti. Yaje na dollar tam so cheko dollar ba euro eza mon bele. Moni facture le super bimisi. O bimisi na CK. En tout cas la pèse sur deuxième. Kafu na la pèse que vice président c'est Makaya. Mon président,
conseiller Thierry Ngonda, conseiller mosusu yeyo baconseiller bamoki Nasi passage bazado la fondée Blatter Bosoloba. Vous avez le premier président. Il y a la musique à maison mère Freddy Ngoma. C'est la présence de tout le monde depuis le président les intimes Peter Kamba. Badilo c'est Namoni Zidane Mokodama pour attacher les presses. Il y a fan club de musique à maison mère. En tout cas, on a CP à présent à tout le monde. Tu appelles inviter à Bisso. Tu appelles inviter Bazalé Bélé. Tu appelles Awawa. Notre comédien Kenan de la forêt. De la forêt. Vous avez vu la date le super. La groupe a fait des clubs. Totika n'est polémique. En tout cas, pour un exemple, la dédication au moment de la Monica. Oh, la salle belé, oh, bien Angola. Oh, de la Monica Sala na Wenge. Ils sont j'ai une femme qui est vraiment une combattante de la musique à maison mère. La femme d'Élix. La femme de sa musique à maison mère, la groupe de sa WhatsApp. Malgré tout, dans la sous la groupe, la 5 partout aux alliés, pour construire groupe pour soutenir où est la somme. Bon, on a la polémique dans la groupe président latine. Nous sommes d'action pour l'honneur à où est la somme. C'est ça. Déjà polémique pour image solide. Maradona. Albin a été président tout à l'heure. Maradona, voilà moi, on a vu son motema à Freddy Ngoma. On a dit qu'il a 15 bouteilles.